Kiembote, Kiembote, Koana ne Kongo, kuna Nzaya Mvimba, Kiembote, Apangizama, Endioyo, Ipangie no Tele Kongo. Comme d'habitude, obandaka toujours na rubrique ya nzembo moko ya Kikongo po tosala programme ya biso. Bande kuna ngai lelo oyo na kolobela d'abord na banda introduction parce que na bosama Kiembote kuna Nzaya Mvimba, Koana ne Kongo kuna Nzaya Mvimba, Kiembote kieno lukisoni kisa muna kula dieto na kota muna YouTube Ana ne Kongo, A-N-A space N-E space Kongo con kapa K-O-N-G-O, Ana ne Kongo. Bon zoli kutubogela 004 4 7 4 0 4 0 22 3 27. Numero na biso bozalisa na WhatsApp to okobenga mbala moko. Eunu longi kwa ni banda yambu di mosu ntole sunzo kwa watu Pangieto Jose Wanduka Tomazule Ematu Pangieto de Pashkondinga kuna Fransa, Pangieto Kiamisito Manu Costa Lukombo kuna Canada, Manu Ngombo Masivi, Manu Zakaria Mayala Dioko Pilula Mbutama, Isakata Waluguamo Waka ikulu kwa kamo Ikairu kamba bo Emono kiamena, Emono kiamena, Wika kiamena Lombo Zevo Walto kwenkunga ankaka atomona bo atilumuka ankaka filibindi ke malu mukiti kasi kilendi seka kabotu na landi nkunga ekuma jambu ngina diaudi kambe kanda Pangyama Leonardo Nzolubonda sevele mwene kiese Nzevo kuna Luanda ambuta wawidi nkunga amwene kiese bo emwaneto vaigidi kakondele jambuko dikutukamba emono intekelo kimena kuna Ngombe Zulu kuna Kongo di kati yekikonga ineishi kuna Mbanza Zulu yani bo inlege osoba luvalo utuka ifadi sala atuka kuna vumuki mafuta malubasa imvwatu mono intekelo mono ikongo ne kapitao lembe kafuku wene imono ndioyo emono kosi ngini nange mono kosi ne Kongo diambu ngina ngadi adi kulu kambe uno luzi ule matu lutomalanda kifinga mutu ko Nzebo maibo banga makulu banga nge pasi Domingo vetokele tomaziule matu Pangyama tabonta edo diambu twikidi sebo beladio di matondo Pangyama kwetela diotamba manzambi Manu George Sandi kuna Belgica
mbutama mavati kuvisi muna chingu mbwa mbutama kikubila kanako Manu Ibrahim kuna Fransa Pangya malundoloka kuna Lyon Cherige ye mama Mimi kuna Lyon kimbote kieno Pangya malubaki kuna Lyon kipila keneko apangiza ama mama Mimi Chiamindele kimbote kiako Pangya maubwa kuzuruka tolokako kimbote kiako Durs kipila keneko nzebo kuzola dioko kasi bandeko lelo oyo Maître Djibril bandeko na ngai bolanda likambo na koloba lelo bandeko mingi na kotanga bakombo esala bino pasi te na fingi te me ambutabo longwa kokata tumbuluela emankaka fete mo bobanga katuleni mo lundako intindu di longele mutu bandeko namona batu ya France bazobenga mutu ifuya awa to vanda parce que bino na Angleterre ndenge nini bozokoka kovandisa batu ndenge nini bozako iniri batu bandeko tozana réunion mususu le 1er octobre. Le 1er octobre, tu as une réunion mi-balé. Le 1er octobre, na le 29 octobre. Chaque fin d'année, tu salaka, moi, assemblée, moko boye salemaka, isika, toko lia, to mela, to kabula, na bande komususu. Alors, na année oyo, toko sala yango. Date, na ko confirmer yango, fait entre le 10 ou bien le 17 décembre. Na ko confirmer yango semaine oyo, to bozala au courant na yango. Parce que bandeko na ngai epesaka biso chance bandeko toyebana bamikolo bakolo tokala modi mika mimbwa lekela baki mosi sikamina baki mosi lole mvuka na misala oyo tozosala il faut topesaka compte rendu ya oyo tozosala na église kimbangisi balobaka misala mibeko soki na likambo baloba na bosani yango donc na makambo il faut ezana mibeko donc il faut bato saki non ata to sololaka to sala soki ndenge nini mais quand même bato bazali o bazako diriger donc tant bozo ba décision il faut obéir na ba décision wana mais to sana miti to sololaka pe to zolia et puis il faut misala et salemaka po misala wana yango nde okende liboso po bino bokende liboso donc tango to salema boza ko progresser bandeko na ko kene pe plus loin lelo na nyos ko nga na koloba bandeko na ngai bato oya France bakamwaka mais na sabino likamoko biso pe awa na Angleterre motema mabe ezali na bato pe to vanda kana bango kindoki ezali mitema mabe bakokende sima mokongo bazofinga bazoloba mabe moto musoko yake no aza pasteur ngana na sala boye mais ngai ba pasteur na croire na ngana bango te parce que pasteur azaka moto lokola ngai place moko ezali te ke pasteur wana kokende nzambe akutani na ye apesi ceux qui ba pouvoir o bango balobaka ya ko résoudre makambo te. Je pense que et dépendaka na conscience ya batu mayele ya batu na botosi ya batu parce que nga naza pasteur te mais nakenda makambo ebele babengisa ngai ya libala na pesa toli libala wana ebongi moto mosusu azala na kanda na libota na ye bayeko trouver kino kende sola na mutu wana na ke epa ya mutu yango tango mutu yango amoni nga kaka fubuki mena mais tomona na karara mais tant que vous trouvez tant amoni nga yambi nga vanda komela nyina to soli amelelo ko tala nga boy surprise ngamino diambungizi ya solo wa okomona mutongo apprécier ngai mena nazwa temps to fana to solo la te azaka kanda na libota na me tant ngana ke na solo na ye abi mutu na lingaka yo na makambo lobaka na kena boy na yo
okomona ye motema na ye ezongi sima menga naza pasteur te nakenda mpe epai teke na mibisaki nono naza pasteur donc bapasteur baoyo keno akomi pasteur asalaka na ye akomi pasteur mpo amoni ke aza na likambo moko apartizaka na bato oui bato wana nandimaka bango mais bapasteur oyo amandian ke bazali keno avandi amoni ke azali paresse akokosala te alinga akosalaki pasteur mpo azwaka mbongo ya bato ye asala vi na ye aloba pasteur wana ngai na konsidéraka bango te na mona bango kaka bato bapasteur ya bongo surtout soki na zio na likambo soki esengi ke ozala pandi okoleka sans jugement batio bapandre yo be babeti masasi babwaki yo oyo euti na motema na ngai donc wana nazalaka kuta na bapasteur wana te soki ya makambo nini ya bato nazalaka nango te donc directement koleka parce que nazoki kaka moto osali mabe ozalaka puni comme un criminel comme motu miso tu donc oyo euti na motema na ngai oyo ekoderange ye mbo moi je m'en fous donc likambo nangena baka yango oyo bandeko na ngai oyo ya Allemagne ya Hollande ya Belgique partout bamonaka ke non biso awa makambo ezalaka te biso mpe awa makambo ezalaka mais naye koyekola ke makambo mosusu kama landako moto oyo aza mabe il faut koekarte ye to bobengi ye ke non yo koyaka susu te tomoni mabe na yo longwa boyebisi ye oyo bakotikala bokontinue yango nde ekozala bonne marche ya makambo bozosala bandeko pourquoi nalobi yango ngai nakutana na makambo ebele nasala makambo ebele mais okomona moto oyo yo osaleli makambo kaka ye akobalukela yo moto oyo liaka ye akokende makambo ke lokuta lobi po esala répercussion ezonga na réunion na biso epanza bino okomona moto akende na kombo ya Bible mais azali na kindoki kati na ye akokende sima mokongo koloba mabe ngai moto sima mokongo ndenge ezalaka makambo ya réunion bafeti wana ntango boza kobengisa bato soki boza na mbongo ekoka te bosala dépense ndenge babiso tolobaka dia mulungila kamugikutako soki boza na mbongo ebele bosala extravagance bosali badepense bato balia basakana mais soki mbongo eza ya moke bosomba oyo moto nyonso akozala satisfait ameli 2 verres bozala teke no bozali 200 bokosomba 2 carton ya bière kasi bakozwa moko kasi mwa 30 bakozwa masanga esili mais soki bozwi miti bacarton ya 20 boyebi ke bacarton ya 20 wana ekobimisa 200 kopo donc 200 personnes bakozwa kopo moko yango na babengaka dia mulongila kokende te ke parce que ya somba bière te ye aleba mbongo te moto wana aza mayele ayena ba 20 amoniki ba 20 pesa 200 kopo moto komela parce que soki bosobi carton ya bière mbongo esili tango 40 personnes bakozwa bouteille moko 60 be 140 bazwi te babi fete yango ezalaki malamu te parce que kuna tomelaki te tout ça wana tolia liboso na pesi bino yango wana soko moni oyebi te kokende sima mokongo te kofinga moninga na yo ngai na réunion moko esalamaka bandeko mibale ya basi batelemelanga na réunion to kaka tozo travailler na organisation tellement que tozali tellement organisé na ba principe bango bamoni ki ndenge tosolaka feke na ndenge ya kiyanke soki ndenge nini te faut ordre ezala mais moto azalaki sima mokongo azotinda bandeko ya basi wana bamanke ngai nalingaki nasilika leki moko godini aye nanga kulutu namoni yo kuna ndiko kosilika deja kulutu soki yo siliki mabe parce que bayebi te okosilika na niveau nini oui nalingaki nasilika nazo bandeko basi na bwaka bango na fenêtre mais po bayekola mais
ndeko mona kete lisanga oyo tozosala ekobénéficie biso un jour. Lisanga oyo yango kobotama na biso na Congo tozongi tomoni Angola. Yango pe lelo tomoni poto po bapara na biso bagardaki biso ensemble. Bandeko yango tozosala tozala ensemble tokomona esengo yango me totia misala ke tote motema mabe te. Leki wana godile nanga kulutu omoni eloko oyo ozosala ayaki na ndako nanga awa abemoni eloko oyo ozosala kulutu nga naza mwana mozo eloko oyo ekobénéficie biso mpo nga naza mwana mozombo kulutu nazomona vision nini ozosala kulutu tozala ensemble. Me bato mosusu bazomona bokonzi nga bi merci leki nanga towela bokonzi te misala carte to dépasaka mbongo te après ça to regete oyo eza kitoko te omoni mosu ya kitoko so oluli te zalaka na patience toujours sala eloko oyo ya kitoko ntango bakopesa ngo na bato bobénéficie nango ezala eloko ya long terme. Bozala pressé na bakarte te mais bosala bakarte ya calcul donc bozopense baide ti bokoma na conclusion ya bien yango oyo tokoumela yango bosali calcul ya dépense bodepense botikali nango ya mbula na mbula boza kosepela na yango. Mundele asalaka bongo yango na mundele aza koavanse abelanga kulutu bato bakowelaki mokonzi attention eloko oyo yo bandi yango kulutu zala attention parce que okomona pasi bato baya kokombattre yo mpona eloko ngabi te bawela bokonzi me misala nde esalema. Naza na posa ya bokonzi te naza na posa peuple un jour tozala asi moto na moto aza na esengo ki oui nous sommes unis oyo eye na biso na poto ezala pe na liboto na biso na bandeko na biso tozonga epai toutaki na bokoko na kokolo na biso yango wana bomonaka ngai nasalaka baprogramme na parle si passé na biso epai toutaki ndenge tokolaki oyo tokoka koloba te nasalaka yango na ntina olimisa ngai mais parmi biso eza na bato mosusu bakendeki nsima mokongo koloba mabe po babebisa kombo réputation ya bato akoya nsima aza pasteur aza soki ndenge nini keba ndeko namonaka na ngai yo ndeko soko omoni ke ozalaka na likambo ya mbongo etunisaka yo contribution nyonso tu tosalaka ekendeke na banke moto aliaka mbongo wana aza na ye te ekendeke nango na banke soko omoni ke mokolo wana olingi contribution na yo ezonga koyoka soni te parce que soni yango ekoboma bino parce que soko osengi mbongo omoni azaka motema mabe kufue soni ko ozalomba nzimbo zako tokozwa mikanda tali calcul na yo tozwi mbongo na tobimisi na banke topesi yo kokende kofinga moto nsima mokongo te po bebisa kombo na ye to po opanza eloko na biso eloko oyo ekopanzanaka jamais ndeko nazobisa yo ndeko nazobisa yo ndenge okendeki nsima mokongo obetaki carte bana basi batelemeli ngai soki ndenge nini nazalaki patient omoni nasilikaki na nga te ndenge oyaka na ndako tovandaka tokolia tokotia ve na table natalaka na ngai yo obeka ngai epangi naacceptaka na ngai yango nalinga na nga kobongwana te yango namonaka edingwe bato baliaka na ye bamelaka na ye bamonaka milinga na ye me ntango ye asilikaka asimbaka mutu omoni milinga na ye bimi na mutu donc alingi avant olia asentir ye il faut déjà omimonela ye omonaka machine ekekanga machine apesi mbote pa azali
soka zongi muke simatango avimbaka alingi omona ye avant sala yo. Pasteur tika na yebisa yo nande kona yo diak so benge pasteur ngaki pasteur nga o tenga na nga diak na nga pasteur te ndeko na leki na nga Godinho na tuna ka mutuna o me Godinho abenga ata na bengi a répondre te otanga pe abenga so ayamba nga te. Godinho zali leki oya biso soko moni muti ya mabe aye ayebisi yo makambo. Mais zonga epsa kulutu me kulutu ba yebisi nga boye. Parce que mutu na koya ko panza bino ondimi mabe. Na ko pesa bino exemple moko yanga bandeko. Nazaki na ndeko moko kombo na ye Diaz Lumbu. Boli bisanga na tangi kombo na ye aza Musibembe. Aza Angolais Musibembe. Na yebaki ya partir Angola pepe poto na sala mingi pona ndeko bana. En tout cas sala mingi j'ai dit nazo sunga donc soki aide na ngai donc ngara zo même na niveau likambo oya ye mbongo na ye. Mais ngai na kezo risque ya boloko eloko oyo ko pesa ye mbongo po ye aliaka na ye. Mais ye moko akete mais ngana ke sala na place na ye ngana olia ngata enkate donc na ke ko risquer vie boloko po oyo ko salema mais ala ya ye alia pendant 5 ans pendant 10 ans. Vous comprenez? Le petit exemple ka risque na sala ndeko wana asala ke likambo ezwanga elianga likambo ya mwasi na likambo mwasi na ye nazala ni na butu ni na moi ni koyeba ni koloba nazala te. Mais ndeko wana asala ke po elianga lelo oyo il est même 20 ans plus de 20 ans 25 ans même Diaz na lubika likambo oyo ndeko wana soka komi akoma lelo soka moninga epai te sika akofaso masanga ponga na mela soki nazo kende na ndako bina zangi transport akondima kino kota na voiture na ye ata 30 km aine ko tikanga. C'est parce que ndeko akanisaka oyo nga na sala pona ye ya ko sala te pona nga to pona mutu mosusu. Bolim sangana loba yango lelo. Mais zuba ezalaki nini parce que ngai na balaki mwana ambassadeur. Zuba ezalaki nini parce que ngai nazaki na ba miti moko ya batu moko boye supérieur oye ayebaki. Do batu na ngai ayebaki. Donc zuba ezalaki nini ba penser ko kanisa ke non ye asala ka boye. Mais ma kambo nso wana sala ka ngai yango te. Niko finga ye, niko sala mabe. Mwasi wana kutu oyo ye alinga bomela nga mwasi yango ngai mutu na pesa ki mwasi wana. Mais kaka ngai pe ayiko sala mabe. Lelo oyo amona ke ndeko oyo na dame. Donc ni kutu ebandeli, ni kutu koyeba, ni kutu na yeba kinaka. Donc ni a ni o. Ti lelo Diaz nano azongi te na zela kapenza Diaz ozonga oyebisanga ki amena limbisanga likambo dina Diaz na lobeli likambo ya yo na vina Diaz na zelaka ozonga makuna nga oyebisanga ki no kimena na ngina lia yo me kombo na ngai ki amena wika ki amena balobaki na ngai kubundi nkisiko kiako kianga kuvangi mambiko mutu ko si ubitakana ndenge na zaboye nazalaka jalo na mutu te nasalaka mabe na mutu te mabe nasalaka naza parfait te mais mabe na salaka te makambo boko kanisa pona nga na salaka te tokoko solola yango ba penser mais na ko sala te na salaka kaka soki na zwi ba permission soki na donc ngai na banga ka te na koko yaki likambo na ngo posa na yebisi yo
soki na sengi na luka batu na kuluka batu na beko trouver yo donc na ladaka nyonso tu na principe oyo libota eyebisaki ngai na oyo bouddhisme eza koaprendre nga surtout na bouddhisme na prendre bele ndeko na koma na patience moko na monaki mikolo oyo ndeko moko akomi kobenga ngai tina ba 23h akotine mosala na 23h aye kobetela nga porte na monaki me ndeko oyo likambo nini nzoka ne ndeko aza na kotungisama na likambo ezotungisa ye yo uti me ba 23h na moyo kolala te parce que na to fakeli misala me yo uti musala na yo oya kolekela ndoka mutu obeta soni mais sikona fait tosola no para combien de temps mais likambo nini za kotungisa no motema na yo ndeko na maboko na bino bible liloba ya nzambe ndeko bokeba na mabe eloko tozosala ezali po etonga po epanzana te patience faut tozala nango parce que parmi bino na makambo bokosala bato mosusu makati za na mbongo balingi ekobota mbongo ata ekobota mbongo mais faut misala parce que misala mosusu bokosala ngo yo moko te fokaka na bato misala mosusu ezali ke non bokosala yango pi bato mosusu bakobénéficier na ndenge mosusu bino boza mitu bakobénéficier na ndenge mosusu soki boza na bolingo te misala ezali te jamais boko unir peuple jamais bokozala ensemble bato ya mitema mabe bakotaka na se po bapanza bino mpe bango batsongonia soki bopesi bango espace bakopanza bino bozalaka na mawa na mutu te quel que soit miti so bomoni ye boyebisaki nini no koya lisusu te boyebisi ye alongwa catégoriquement bino bokoprogresse mais soki boyeko te tolimbisa kaka tokotisa ye akozwa mayeleke nasalaki boye balimbisi ngai mbo ifo nazwa position mosusu mpona panza bango ndeko pasteur soki ovandaka na ngai omelaka na ngai oza na mabe karte olongo beta na ngai te ngai nakoki kolesa yo bible na bandeli yo oza na yo mokongo te ozali soki mutu ya ndambo ya ngongo ozosala camarade na mosasala parce que bozalaki na aza mosibembe bozalaki na Congo na boyiki amitié na bino te bosala amitié ndenge bokolaki na kisasa na barumbu boye na poto mais attention kokabolaka batu te koye na basongi te ya mabe po panza batu soki lelo yo olongoli batu mususu na réunion batu mususu oyo pe bazana makasi batala kitino ba batine ya réunion ba koye na réunion donc soki bozolongwa ba mususu bazobakisama ndeko moko pandil azalaki koya alongwa parce que apesaki 50 livres na contribution ya fête wana soki nini ba yebisaki ye alongwa na fête na réunion ndeko 50 livres elongole na réunion te parce que bako kozongisa yo 50 livres na yo ekendeki kaka na masanga bato bamelaki yango il faut zala bokoli ozaka na mayele moto wana kokimisa yo réunion mais ye na réunion toujours aza koya mais alingi yo okima donc azali motu mabe ndeko pasteur keba na bakarte ya mabe na ki vanité ya ki pasteur ngai nakoki kovanda na yo boye nabandi kolesa yo bible na yo donc nazo kolonga ba papier nazo tio na munoko zo lia yango na minute wana moto oyo asekisaka yo akoza susu ye te omona kana kobongwana pasteur nande kona yo diacre awanga na diacre soki ndenge nini na koko tia bino mibale na tie témoin totala na beti bino mibale na longolo bino bilamba na bandeli pasteur na yo ndeko benga ngai pangi
ngai na silika. Donc soki na siliki oko ndima te ngai muto omelaka na ye vin oyo liaka na ye. Boloko bakotaka yango na bato parce que lelo mitema mabe ekomi nini ke no soki alikasi na kobenga mbila mais ozali ndoki parce que olingi ke moto wana simba yo po ke na police po moto wana koma na record po akoma na difficulté ya musala azala. Donc ozali jaloux ya moto wana mais elingo sala yango indirectement. Bandeko soko moni moto aye na acte ya bongo envers yo ezali kindoki okoki ko signer moto wana parce que ye aza jaloux na yo beaucoup ya bokoma na l'état bokoma na difficulté ya vie na yo changer bino ne bokokana. Soki mbila kangi yo mbila ko pendre yo te akokondane yo kaka bongo ko libérer yo. Ye akozane sengo po bino bokokani. Mais yeba ke kanda oyo kotika yango na motema ekoki kolia yo parce que ye aza ndoki empoisonné yo sangi yo yeba. Okomona kino soki na simbi l'état ko kanga lisusu mais kasi ndenge ye akene na l'état akomi na record kasi abomi yo te. Siko tango yeba ko kana ye okomona souci ya mingi souci wana yango ko boma yo. Lokola ye abomi yo okotaki boloko bimi okoko sisa yemba na moko donc boke bino mibale donc tango zo boma ye azo comprendre que jalousie na zaki na mwa envers mutu wana mais mutu quand même avenger akotaki boloko mesu parce que faut mutu na ko boma ye kotika il soute yango na mutu soka asali oku pona intérêt pona zuwa ko limbisaka ye jamais. Faut ko zongela ye. Faut ko zongela ye. Soki liwa faut ezwa bino. Donc soki ya bomi yo en coulisses abatama te zongisa ye zwa bino bokende. Bandeko ba oyo ba ko comprendre toli na ngate boko ko benga ngai na ko limbolela bino. Toza na bolingo ya solo eloko oyo ekokufa te. Ezali po peuple toza l'ensemble eza la histoire na biso ndenge toyaki na poto tomoni Angola toye poto toza na pe kaka bongo mondi mika mimbwa lekela baki mosi sikami na baki mosi. Bandeko mbote ya mingi totala sikoyo réunion toza na ya année oyo biso nyonso toko fêter ensemble ya kolia ya komela ya année oyo un peu différent. Toko senga sponsorship oya kolinga a participer. Kembo tiko kanda dia okolo. Ate ya prochaine.